classe, je sais pas mon guitare. Qu'est-ce que tu as partagé? Ah non, partagé. Peut-être qu'on n'a pas chance. La planète a une dans la terre. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Non, c'est avec Bakota pour te partager. Makambo nzamba tsenga na mutema. To sola masolo abana nzambo bakoma baveugle. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nzamba alola vraiment asunga biso fortifier biso parce que tokomi baveugle. Makambo nzamba tsenga na mutema. Ozala ba chrétien papa moi si po biso na bino tozalande tozabwe yango na lobaki lobi mais vraiment na kumsi nzambe parce que bato ba finge belé ba manquer même nzambe na nga respect tant tolo ba Yesu va arriver bino ba lobi ke Yesu ngo ya mkoni Yesu Yesu te to ba nzambe yozo to sa football yozo banga bambila yozo banga prophétique po ozanga mukandate mais nzambe yo banga kaete to comme la table de la fin lobi bo tonze belé ba voiture panzani bato ba kufi mais nga na lobeli ka ke niveau o bato bazake belé na Champs-Élysées soki ba sambeli nzambe mokili bonga bozi bosiliki. Pourquoi toujours vivre en hypocrisie? Pourquoi les chrétiens vont dire que ma bezali, bozi bo bombi ma bewana. Les chrétiens vont dire que to comme la temps de la fin. Il faut to sunga les bobis qui sont perdus. Bande que oh bazano na Yesu te baya na Yesu. So biso tozo sala ma be au lieu to sala bolam. Bo bisa biso ba payer si go ba changer de. Parce que nga ceux qui n'a changé ça ni par frère ni par pasteur. C'est la grâce de Dieu qui est à moi, Dieu l'a mis à moi, nde changeanga. Ba chrétien vraiment je suis dessus pour la chrétien. Bozo comme na bo ba ke biso to sambelaka. Tozana droit ko sepela. Ensemble aux ordres on s'épelle. Botonde belé na Champs-Élysées. Botonde belé na veine des montagnes. Ce qui bino nyo sawana. Botonde sera l'église. Le coup mo ezonge l'encolo. Mais vous êtes là pour critiquer. Bon bisanga suko nzamba pesinga mission. Ce qui bo finga elembisanga te parce que yé mo kutu nzeta mo besu. Bo finga yé bo bomaye. Ndeko nanga ba chrétien. Pourquoi boza ba hypocrite? Bo comme n'importe quoi na ba Facebook. Bo comme n'importe quoi ba chrétien. Na yé ku le ba paete bino ba chrétien. Bino ba chrétien ba pharisien. Ba chrétien ba esquive les pharisiens. Bozo détruit ba nzambe o baza égaré. O le ba ya na Yesu à cause de vos comportements. Au lieu de la vérité, les chrétiens vont comment reconnaître de gauche à droite. Nzamba autour bino. Ba pasteur lobi ba kim église, ba frère ba kim église, Nicolas match. C'est bien bon ndembo na benga ndembo. Bo sepeli, mais so yeso ya ki lobi. Bo ebisanga, bo linga bo matate. Comment vivre dans l'ignorance? Na moment na makambo ele kaka ya 2000 ans et comme c'est manifesté dans moment oyo. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, il y a cailloux qui sont dedans et cailloux en akati. Tomi lingante, to mutazo belikamba solo, bino bolingite. Mais ce mutazo fingazo tongazo ina, alors ça n'importe quoi. Vous êtes là l'aime sous pour critiquer. Mais pour n'ensemble bozo oser koloba n'importe quoi parce que na boy nanga foule ozaki na match. Na boy nanga match, te mais na boy bato batonda ki na match. Ceux qui bato tout baki pour la gloire de Dieu. Na linga ina sepela. Suko où est le mal? Ma beni na lobby. Bon vivre dans l'ignorance, vous allez à l'église. Bon kera
batondisa baba. Vous allez à l'église pour n'oluka mabala. Vous allez à l'église pour n'oluka mikanda. Vous allez à l'église pour draguer les pasteurs. Et ça n'a pas tout le monde a l'église à quitter l'église. N'a tenu qu'il y a wana soka place à vanda. Donc à place à vanda on est abaku kaloba. Non c'est la prophétie dans un tiers kobisama. Il y a soit ta prophétie moroté. Bah écoute bah soit prophétie va bimer église. Mais il y a prophétie qui t'a et ta kazaka on a pas ça libala soit pasteur ou soit frère. À soit tingama vanda. À lui côté à la vérité. Il y a beaucoup de brebis qui sont dehors. Baninga bazo tambola. Baninga bazo nenyo. Tout le monde bazo koufat. Mutakufi na lisumu. Donc bino zo sepe sabino. Bolingi baninga babonga bate. Bino mo bokenda ke église. Bo changeate. Okenda église bo laksabila bo laksabasak. Mais ce qui mutatei o eza vérité. Bino bozi bo critiquer. Ngana yebe sika nzamba zo ngai. Tata na ngate maman na ngate ndeko na ngate mutachanga vinanga. C'est le lion de la tribu de Juda. On le va dire tout est compris. Donc il n'a tika musala nzambete. So na tiki nzambe bona kende wapi. Na kende baba, na banganda, na luka sexe, na comme chroniqueuse, na bana ko finga na n'importe quoi. Non, Jésus qui s'assène la grâce à béninda parmi ses enfants, je suis élu de Dieu. Je suis obligé de partager la parole de Dieu. Na cause à chrétien hypocrité. Pour bino boza ba hypocrite, ba chrétien boza vraiment ba hypocrisie. Yango moni ba tebele ba vandi na ndaku, ba lingu sur ke l'église c'est à cause de vous de faux chrétiens. Na ba Bible minene, na ba sac minene, au monde aussi qui tamba lo lingue bele, o lati lambe tondi belé ba mono muta malamu comportement mabe o comment ça la fière na kanda no ngai maso na yandu ki vraiment muta simba ngate na ko panza awa ba faux chrétien o le bol ba makambo za vérité mais vous êtes là bo komaka n'importe quoi tant ba payen ba mona ba commentaire bozo koma o mo te tinda ba mpe ba koma bo bisanga nzambo tozo lukasa wapi maboka nzambe zo senye yesu azolela eza na ta moko tokosutuka bokango nga na yebisi bino tokosutuka soto obanga nzambe te soto otambo na ignorance après wana ozi bible okelela nzambe pianga mukanda nzambe pianga mbongo mozo bongo elisa batu mitema te ozoteya batu te ozochanger te. Na sali vidéo na ngala bike batu batonte belole bakumisa nzambe bino bosepelite ye mo président Marco atombola ki mutu batiaki ba corne non siko bino ba oboza ba veille boza na ignorance bolingi to te a vérité te ti suka wapi bolingi vérité te pourquoi bana bino bola kisabango nzambe te mibali na bino ba yebi nzambe te bozo vivre na ignorance bozo vivre na vérité te boza wana boza ebele soki toteli loba nzambe na butu boye mais bosala ape eloko te so tolobi loba nzambe boye wana mpo bobundisa biso nga na oti koteya te na loba oyo eza vérité bachrétien bowa mitema mabe bozotondisa babana église boza hypocrisie bozoteya vérité te okendaka église mpo outa ngola obaka ngunde simba te obandeli ngunde simba te okendaka église parce que outa Grèce ngunde simba te onaja na Maroc simba te boyebisanga amour na biso eza wapi amour eza ba chrétien po bolingi koteya vérité te so nga ateyi vérité bolandingo non maman Clarisse il faut tika bato basepela nzambe abaye bato basepela nzambe abaye régissez-vous avec Christ nzambe abaye teke bosepela avec les choses oyo kobunga lobi tokomi na temps de la fin tant boba na temps de la fin vous comprenez pas bo tristesse Saint-Esprit bo pesi Saint-Esprit mawa Saint-Esprit atsa loboko na litama tofungola miso biloko ekobunga nango lobi mibali ba obunga na royaume de Dieu y a pas de sexe y a pas de mari y a pas de copain y a rien du tout pourquoi tant etikali toko profiter nango na Yesu te pourquoi tant etikali toko profiter nango na Yesu te totikali na tant okosa bato totikali na tant ovegle baninga misu ebuta yo yebi ke o to na oloba eza ya solo yo yebi ke o na oloba eza ya solo mais pourquoi vous faites les choses comme ça peuple de Dieu pourquoi Moutalinga gloire mingeza sataka depuis le recommencement c'est lui le père de mensonges. Pourquoi vous comprenez? Bolinga bo vivre na ignorance. Satan zu motema na bino tema banga na kati. Satan na kangi motema na bino ba clé. Pourquoi vous comprenez? Ba ameze belé qui sont perdus. Ba ba yebi na nzambe te. O ba te ni lilo ba nzambe. Mais bino bo préférer de boza wana ke bato wana bakota lola ke bo préférer que bato wana bazika na moto na bino ka bino bolingi nzambe te bolingi nzamba bokoko bien si yeba ke so lingi nzamba bokoko akoma na savende te koko akufa apo koko wana osambela koko ni oluka koko mususu ta wonda kufa bakoko nyonso oloba bakufa sikoyo yebisanga osambela nzambe nini mais nzamba ko changer vino aka Jésus Christ
Zamba ko changer venir à Jésus-Christ. Yo chrétien qui est fatigué. Au kokano so prier. Moi o aider ba ninge zate. Luka ozana contact na Saint-Esprit. Luka o prier nzamba sungayo. Nabi je t'en supplie parce que Jésus va arroger sévèrement. On se vit dans l'ignorance, on se dit que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Moi, l'ensemble est pas fruit. Parce que si on a le Saint-Esprit, il faut cette ça qu'on fait rabattre. Yo za nzambe. Yebi sa nzambe ni yo sambela. Bon ma bezali yo ke komate. Moi je suis converti à longtemps. Bino bato yamba nzambe sika, bozala ka boy spiritualité pe lekate. Mais bien si faut na kota na nzambe na kota na spiritualité à 100%, yebi sa so na kota na nzambe 20%. Non ça na bokonza likolo. So na kota na nzambe 5%. Non ça na bokonza likolo, il faut na kota à 100%. Quand la Bible nous dit moi et ma famille nous servons l'Éternel. Na ça na posa na gagner maximum ya bato ba na bokonza likolo, ba baza na ténèbres, ba ya na lumière. Mais yo bando yamba nzambe obongo tsa batuni mutema témoignage inezani ngana koma maman mona mutu pa benga bi maman Clarisse nzambe vraiment sali nzambe na yo mais toi nzambe na yo azan nani mosu misino comme avec le liko changer batute o liko bonga tumite bate mais ba yebo za chrétien o koma ba verser belé na portable na yo o koma ba verser belé na Facebook non mais tu pratiques pas les choses de Dieu mais si tu continues na Facebook na magam to mona kuna na mawa mais ngaso continue na YouTube o mona le passé na nga eza témoignage. Et bon yo na sali ka vidéo parce que la dit que football les gens ngoma beto ko beta balle mais batu o bazake belé wana soki biso tout oyebi boso nzambe sur la trône de notre Dieu Dieu le Père mboke go changer bino bo sepelité ah makambo na mona le cas 2000 na mona ngoma e ko kisama e salama tout ce que Jésus qui m'avait parlé à lobinanga ezo salama ndeko nanga ko yamba Yesu ba força mutu teza denzela olingi nzela Satan olingi nzela nzambe nzamba força à mutute il est tellement Dieu d'amour à força à mutute yo zaki ko sambela oye poto tiki nzambe ozuba désir mokilinyo so lati mais ba nzamba otuna yo banda o sambela ya 20 ans mais o vansakate o banda ko yemba ya 30 ans ozana gloire nzambe te likolo na yo bato okuto yemba na bango bakufa bato okuto o batango zemba bazaka bana mikie bakola babala ko mama mibimba moliko changer ka vite. Au lieu de changer ka vite, bando bandaka musala di passer na Maroc. Tu oye nango poto bongo sa batimite mate. O changer ka betongo, o changer ka betonga. Boza ba aveugle. Boza vraiment ba aveugle. Mis na nyoza ko kufa ba chrétien oko asambela kana na yo kanzambe te. Asambela kana nzamba lobela etata likamboza na moamone zate parce que aza aveugle. Ce qu'on a Saint-Esprit makambu oza malamu te Saint-Esprit a rappelé yo na lingali solo oza na Exode ya Moïse tellement ba boko la kana ndaka Pharaon Moïse ay ko lamuka jour ngobe amoni ba égyptien ba obeta ba hébreu Moïse azwa égyptien moko abomai akunde mutazalaka te après lobi na ngaboni ba hébreu mi balé ba bunda si maman pourquoi tu tapes ton prochain moi quand ebisi Moïse abi na Moïse abi mais yo lobe boma ki muto lingo boma ngoko boma muto tout faça Pharaon za au courant Moïse abi ah ndeni ya yebi parce que Saint-Esprit ezongi sarabi so na nzela poto yeba ke oto sa les amalamu te so Saint-Esprit lobelaka yo te zongela bandela alliance na nzambe Saint-Esprit ezawana po sunga biso Saint-Esprit ezana te po détruire biso Saint-Esprit zong sa biso so ko sali mabe donc yo tant on sala mabe so ke lobelaka yo te c'est que ozai sous na présence en nzambe te ou bien so likamba mabe za pone za malamu ozai sous na présence en nzambe te yango za ba mame bele bana bazana ba kindoki na ndaku tellement za na présence en nzambe te ayebaka te ezana ba mame bele ba baby sa vie na ye tellement za na présence en nzambe te ayebaka te ozakana mubaya sana misama be eta ozana présence en nzambe te oyeba te ngaso ozana misama be na oyeba yo parce que celui qui est avec moi est le plus fort que tout car nazo tambola saint nazo tambola propre devant la face de Dieu parce que na boyi na zanga bokonza likolo biloko ebunga lobi le futilité ndeko na ngana beta ba tatouage it boyi makamanga na mona ba tatouage na sala o nyoso we pesa nzambe lokumu te mais tant que tozo na nzambe tozo lo ba vérité bino bolingi vérité te bino bolinga boyoka o ezo pesa Satan lokumu diable il est méchant depuis le commencement c'est le père des mensonges diable za mutalokuta c'est pour ça la vie que ba o tout ba autant la ignorance papa na bango za diable moi mon père à moi c'est le lion de la tribu de Juda le Dieu tout puissant
Tous à la bomoko les chrétiens. Les chrétiens arrêtez de vivre avec hypocrisie. So ma beza bino bozo ka soni, bozo lo babakam oeza na nzerate. Après ok na chambre que c'est nzambe bolimbisi. Ça veut dire que tu es pas chrétien. Chrétien tambola de ma colonna vie de prière. Chrétien tambola ma colonne mokote. Et si quand nous sommes beza la ok. Et si quand nous se passe ensemble le comme toi chrétien zali, onga benga nga charismatique, onga benga nga mutubo, tu n'es pas enfant de Dieu. Nzamba zanzambe o asa propre. Nzamba linga saleté. Bon vivre dans l'ignorance. Le bibo c'est pas bino tout football. C'est bien beau. Ngape na zaki mona joueur. Mais cet esprit qui est à moi ezaki d'accord t'es à niveau ya bateau bazaki belé la Champs-Élysées. Et c'est pas si j'hésite. Nzamba bi comment ça beaucoup des enfants comme ça moi Jésus que j'ai créé. Comment ça bano tout bazo adorer na bango diable. Mais pourquoi biso tête au la campagne to sangani les coloniaux à toutes les nations pour soulever le nom de l'Éternel. Pourquoi pas? Pourquoi pas biso tout ko sangana bonté de ko sangana lobi na Champs-Élysées to tombola kombo nzambe ko la ko lamgaza bitilité mais botelemi bo finga botelemi bo siliti bino bozo comme partout allez les blés mais où est Jésus Yesu azawapi bon fadi basala nzambe to comme le temps de la fin boni ko gagner ba amte ezala batemele bazana ignorance ezala batemele ba kufa na lisumu. Ils ont battu les grâce locale à yote. Bon, ils ont changé. Bon, ça n'a pas blessé bateau. So bateau la vérité. Pour la Bible, oh mon Dieu, mon roi, Nzambe sunga biso. Bon, ça va aveugle les chrétiens. Vous êtes des aveugles. Bon, ils ont changé bateau. Bon, ça benga biso liboma. Oui, nga libo finganga. Parce que quand j'étais dans le monde, ba finganga. Ça ba finganga Nzambe. Nazo mona na koli na molimo. So ba finga na mona na koli na molimo ezo le lisange pianga mawa comment to ko sanga na Jésus te pourquoi to ko sanga na Jésus te poto longa satana ezo na batu bazana ba hôpital ezo na batu bazana ba comment ba oza chance oyo zuite lelo ba oza chance oyo zulobite mais vous êtes là seulement pour critiquer, vous êtes là seulement pour juger les autres mais bon le but que vous êtes chrétien ma boka Nzambe est saigné. Ma boka Nzambe est saigné. Bino tout dans Facebook. Bon commis beaucoup ici les blés. Beaucoup ici les coques. Marco tie bino boy bozana mato ya monate. Peuple de Dieu, les enfants rebelles. Les enfants rebelles. Bon pesi Nzambe mu Congo. Apoke na ndako no sengi Nzambe olimbisi. Soko zaki na Saint-Esprit. Lobela ki oteke naza frère en Christ, naza sœur en Christ. Taba tu ba tondi na Champs-Élysées pour Satan. Taba tu ba tondi partout pour na mokili. Mukoni ba tonda pour notre Dieu. Car c'est lui qui nous a créés. Asali biso na mawana ye. Asali biso na mawana ye. Mais to pesi Nzambe mu Congo. Tout comme le temps de la fin. Tout comme le temps de la fin, Jésus va arriver. Tout comme que Jésus va arriver, pourquoi vous comprenez? Yesu azoya, okolu kalibala lelo, obali lelo lobi Yesu elibale kena mai. Tout est vanité dans la vie. Non, l'obéla lelo ba chrétien parce que les chrétiens sont hypocrites. Les chrétiens qui sont aveugles. Misna longa mona alisute, ba yoka alisu va nzambete. Ba pesi nzambe mu Congo, ba yoka Yesu ba amte. Ezana batebele ba âme sensible bazana posa ba yana Yesu po batambo na l'église o ezana kimete ba lu kata mutu ko ya place na sola ne pas le vérité mais bazo mona batute parce que bato bengani ba chrétien bazo tambo na obanga Nzambete ba tambo ba kanka na ba désir so za chrétien bo ba désir nzoto so za chrétien bo ba sentiment. Oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur nane loko pe sabinote. Nalika bolinga Nzambe mingi. Jésus-Christ est merveilleux. So Nzamba continue à m'témoigner. Obando yo ke lengi mobo o mokile ko yo ki saute. Obando ka plaisir mobo o mokile ko pe sauter. Na boite muna mutaza na komba na ye. Ngape na zana komba na ngame libota na nge chola ngai. Baninga na zana mokili ba chola ngai. Mais na tombola kombo Nzambe. Parce na yebi bitumbala nga na obunda na sina longa. Mais pourquoi botika baninga ba vivre na ignorance? Pourquoi? Tozo c'est bino pe le 23 décembre na Congo, il faut que Kabila longwa. Yé pas ça les blés. Kabila pe fa longwa le 23 hein. Biso do sepel a même mboka na biso massacre nzala pas César. Ba mboka be to na ba problème. Au lieu to sangana to tombola comme Nzambe. Nzamba capable de changer histoire maman Nadège. Nzamba capable de changer histoire. So biso tout do tsema bolongo na se. Nzamba capable de changer histoire.
Nzambo apesi nga la vie éternelle. Pourquoi na otato la kombo na ete? Nzambo apesi nga la vie éternelle. Pourquoi na oleka liboso te na tombo la kombo nzambe wana? Era bato ebele bapesa nga vie éternelle te. Basala mabe na bomoi nanga. Mais na tombola nga bango, na sela bango ba vidéo, na kumisa bango. Mais pourquoi ya nzambe nanga so Saint-Esprit convaincre nga na lobate? Bino bo pekisanga pourquoi? Pourquoi? Bolobi que vous avez chrétiens, ba faux chrétiens, vous allez pour détruire le peuple de Dieu, vous allez pour comme un statut, eux ont fait ensemble le kumte. Un vrai chrétien va finir comme un statut, un vrai chrétien va finir ensemble là. Un vrai chrétien va boire la moite la tête. Vous avez chrétien va vivre dans la moussouni. Vous avez chrétien va bon goûter. Vous avez chrétien va changer té. Ok, dans l'église vous que côté zéro côté primaire. Est-ce que vous avez dit on a pour sa communion en Zambé? Est-ce que vous avez dit on a pour ça le kaka le face de le roi des rois? Oh, Nzamba bomoi. Tozo bunga we po ani ba na Nzambé. To pesi Nzambe mukongo. Pourquoi? Merci ça Saint-Esprit. To pesi Nzambe mukongo pourquoi? To vivre dans l'ignorance, na ba désir nyonso pourquoi? Pourquoi? Bolingi vérité te. Bolingi vérité te. So ba te bino vérité au moni mabe. Non ça comme ça au papa na tindinga. Non ça comme ça au mon père qui m'a envoyé. Ngana na nganzeta okauka. Jeta mo besu kutu boboma ye. Na lingo zalaka ami à Jésus. Na lingo zalaka leka Jésus. O porter souffrance o ya portaka. Papa na ko porter croix ta matati na ngomba Golgotha mata matiti ba betie ba sete akokate zaka Yesu. Ndeko na tozonga na nzela. Tozonga na nzela. So tozonga na nzela te to bunga to aider ba o bazana libanda te. Ezala batu mingi bazana na ignorance. Ela batu msuba olingo prier me ba okoko prier te. Toza batu foto prier ka pona bango. Yebisanga ese bando banda osambela. Ozoka ta pona prier na bato yo yebite. Tu fais pas. Ezana bane be bazana bo fele na bo feline. Bazana posa prier na biso. Batu bazana ba hôpital. Bazana posa prier na biso. Mais ba chrétien tozo vivre na ignorance. Ba chrétien tozo vivre na ignorance. Ezana mutu msusu mona salika vidéo a finga o critiquer tozo sepela to lebi ke yeto linga ke tanga finga ka po longola ya biso stress. Oh mon Dieu. So linga stress a bien longa faut na Yesu. Il y a une sœur qui m'a dit je suis chrétien na linga football banda bo mwana na lebi ndeko na nga na pegi so to linga foot mais loko sa linga pasi na moni ba twebele ba sangani pona balle et pourtant so to sangani pona Nzambe changement kota parce que Dieu il est capable de changer cette terre. Yo comme trop spirituel. Faut nous aller trop spirituel parce que je suis appelé de Dieu. Si on a trop spirituel, ça nous a trop ning. Trop kindumba, trop makamba mokili. Na sina yebi makamto mokili nzamba longo langa. Pona linga ba na ngaba za bien esprit. Faut nous aller nzambe na attraper ba retard o ngana bungaka. Nzamba zongi sanga ba retard tout. Ndeko nanga ito banga nzambe. Tobanga nzambe soki osantaki bien te lobi na parole na lobaki limbisanga mais na limpe de ozaka déranger Saint-Esprit et dérangeaka yo Saint-Esprit et dérangeaka yo soki mabe ezoyebaka soki ozoyebele tozomona nyonso malamu c'est que Saint-Esprit atsana ye liboko na litama. Oh France n'a gagné, c'est la grâce de Dieu. France a gagné, c'est la grâce de Dieu. Et ça qui va demander bête ba balle les 4 veillants, les 4 êtres vivants, ba ange Michael, ba Angélie. Pour nzamba sa la grâce na ba la France. Boye bisanga. Ba tu abeta ki ba le lobby. Ezaki ange Michael, ezaki Angélie, boye bisanga. Ezaki les 4 veillants, les 4 êtres vivants. Bozo bisanga peke nzambe mutasali grâce. Ba le tout avant bon mata bon il faut toucher kisi. Bale non c'est faut simba kisi. C'est bien beau de garder bala makolo ndembo, mais bango na ba kozambo ba futa bango lelo ba ye, mais muta kozobi no sepe na no pamba oui. C'est pas la tozobeta no mitendo na ndaku oui, mais oyo komi excès bongo c'est démoniaque. Oyo komi excès bongo c'est démoniaque, bandibu ba noa ba bunda bongo c'est démoniaque. Bon vivre en ignorance parce que biso lo sambela nzamba ba koko, Jésus yate. Nzamba ba koko sambela ka, comme na âge moko il va mourir. Nzamba ba koko il va mourir. Après on luka nzambe ni nzamba ba jeune. To vivre en ignorance. Ngana otika nzambe te. So ta nzamba ba na tanga
basuka baboma bino bapersécuter bino je préfère bobomanga bopersécuter nga pona za na vie éternelle. C'est pour ça la Bible dit kobanga muto tazoboma nzoto banga muto azoboma l'esprit. Non, banga muto azoboma esprit, pas muto azoboma nzoto. Ceux qui parmi batu boboma na jour ango bobomangai et ça est le côté. Mais je serai dans les lieux de repos avec mon Père dans le royaume de cieux. Na continuer toujours ne pas qu'on va toujours pour Nzambe. Les chrétiens hypocrites, bozo funga batu misute, bozo lo ba vérité te. Ceux qui na pesa chant de grâce okaka nzamba pambola yo. Ceux qui na pesa dim, mama nyoso o ayo na mbula o eko simba. Si ko ana pesi na chant de grâce na ya vérité bolingi te. Bo bénir nga pe. Bo bénir nga. Bo bénir nga na chant de grâce na pesi ya vérité bo bénir nga. Pour ceux qui action de grâce à mbongo na zoka na kafi na sukaka. Ah mama Clarisse ndamba zo sala mingi pona yo. Nzamba longolo lizaka zo mama Clarisse. Si ko pena lingo bénir nga parce que je dis la vérité. Toto fi mana ignorance na lingo bénir nga. Pourquoi vous bénir nga te? Pourquoi vous bénir nga te parce que chantons par la vérité. Les chrétiens hypocrites. Bon lingi nzambe kaka na ba lèvres comme Esaïe. Comme Esaïe 29 à 13 Elohim, ces peuples-là, on n'aurait pas na lèvres. Na mutema na ba honorer ngaité. Bana mabe ba chrétien bana mabe obino ba boza ba pharisien vraiment pharisien obo banda ko landa Yesu boye ba makamne bo mema ba sacrificateur. Oh OK ne pas église ba chrétien mo la ken église azo sambela na niveau mo be ta ka ko bi malibanda. Serbo ya koyaki balobela ke makambo boye yango bozo bongo sabatu mitema te yango bato bazo changer te ngana boyi na ngate bozu video on a sali botambusa ngo na ba soki na ba connexion botambusa ngo partout ngana sepende botambusa yango po bo finga ngata nzamba wa mona bongo otombola nga mama na koma makamu susu boye ko zaka nzambe fa sala nga makoma na puissance mo fallait ka nzambe era munoko mususu e utaka na lieu de repos na lieu céleste on ngana yeba te na koma olobango eza na puissance mususu o na zaka na ote na koma nango parce que je me suis donné à Dieu mais ce que so yo finga te nzamba ba sala puissance ndeni na koma écraser bandoke libota na ngai na koma écraser bandoke baninga na nga basi partenaire na koma écraser bango siko yebisanga soki nzambe wana te mais lelo na za wapi malelo na ngana mibwaka na fenêtre na kufa pe siko yebisanga pourquoi na te à la vérité te pourquoi na te à vérité te sona bande ko te amonga mabonza ndebo sebeli nanga sona ndo te mabala ndebo ye mais siko ngapende na zabo na célibataire mobali nini na kosambela po ba pesa bino Mambongo nina osema mkandani ba pesa bonga asambla na prophétique nzamba pesa biso déjà nyonso poza mkandani na prophétique faut ça démarche soko baka ngunda simba te senga mana nzambe atoucher batangunda na le msusuke aevegler bango babandele lo dossier soko conteke na ok église bona oza mkanda te ngape mkanda nge silaka esenga na sala 21 jours apesa na église ya splendeur 21 jours na ba pasteur soleil na sacrifier 21 jours bona zo mkanda na ngai yo peut sacrifier 21 jours. Aucun splendeur c'est chrétien. Au sacrifier 21 jours beaucoup de zalanango. Au somkandanga peut sacrifier 21 jours na kondi mabundu esila. Non le la kanzambe. Kaniselanga. Alléluia. Jésus Christ est merveilleux. Bando konanga na lela na vana be mama prophète ndila ke ke zo mukanda no bazongisi. Na sala sacrifice. Na lugate ke fona sabe na sambela pona mukanda te. Nyonso yaka nango libale yaka mais est-ce que boye bisanga ko sambela lelo o ba chrétien hypocrite ba oke luka mabala si tu n'es pas encore prêt o bala ndeni so ko za déjà mutema mabe o kosela ka bat makambo o bala ndeni les chrétiens hypocrites moi je connais beaucoup de chrétiens ba oke ne kosela ko makambo te la vie que hier ça continue na bonzambe peut pas parler peut pas demander mais bon ba continuer ke koloba kaka mais nzambo azanzamba bolingo asara makambo na lolenge ya lingi Mouton nzamba ponya tcholo boko. Kolinga to kosela ke makambo. Parce que Jésus qui c'est capable, yakoboma naso pona mutu moko. Jésus qui c'est capable, yakoboma naso pona mwana na emoko o ya poni. Soki nzamba na bomo te mebiso tout okufa. Etake nzamba za na bomo itokufa te. Bobanga na bino ba chrétien te. Ba chrétien mingi baza bandoki parce que Satan déguisera d'être lumière. Ba chrétien mingi baza bandoki ba bomma na église. Ba chantre mingi bandoki baza na église. Muto azaka chantre solo zaka David. Ya frère bazali na yebi pe ya évangéliste aussi il chante bien. Mais oh mingi ya baso na yebi c'est des sorciers.
Il y a des évangélistes aussi, bah, ils vont pécher. Mais il y en a beaucoup, c'est des sorciers. Au moins, dans une église, azoganga. Katina ye mabanga muinde tonda. Oh, kune siga mabanga na kalamu kune tonda ye na katsa motema. Yo bi de ser o ya za nzambe tika na confier makam. Tant que ça makam no a bloqué sur le camion là pour s'engager ça il y a 3 jours. Les chrétiens hypocrites bandoki. Na ba prophète bandoki batondi na Paris à peuple de Dieu. Ba moi ma désolé ka ba bon ça tunte matin. Yo so na prophète azot prophétiser partout. Ba magicien ba lo bané na litoy. A prophétiser na misa batre. Ba mam obimara na papa na yo. Papa na ben go cheyer ça, il est où notre Dieu? Un prophète au Nzambe au prophétiser devant Batouté. Moi si j'en donne des prophéties, dans un endroit où les gars en direct pour la prophétiser, mon toutou a son prophétisé en direct, c'est un faux prophète. Mon toutou a son prophétisé en plein Facebook, c'est un faux prophète. Tout ça l'attention bébé de Dieu. Tout ça l'attention à faux chrétien au monde wana. Ba faux chrétien au monde. Oh pour la prophète na biso, so mo pas contre la prophète na bango tout basi na ye. Donc en futa bango. Et ça qui na moko na rappeler bino Rigen. Rigen pas ali bongo bakanga ye. Rigen na bimina base bela debisi milima batumi bale. Siko Rigen na boloko tikali su na moko za suki likolo boy. Moko za suki mata boy. Tout ça là très attention. Na ba chrétien tozo mona. Tout ça là très attention. L'église a solo ezali. L'église ya solo ezali. Ya mabepe ezali. So nga na siliki lelo parce que les chrétiens ils sont hypocrites. Ba chrétien baza hypocrite ya makasi. Nga naza chrétien mode so likamna ke ko koma na Facebook te nzamba bukanga. Na ko koma te. Naza pe chrétien na ko swana te. Naza pe chrétien na ko bunda te parce que nzamba changer nga. Naza chrétien on a défendre nzambe lokola apôtre Paul ya moi singa yeyo. Apôtre Paul a moi singa yeyo. Na ko tambola partout pour na loba vérité na kombo nzambe. Soki ba ko égorger nga mais le même jour ba égorger nga dans un royaume de cieux avec mon Père céleste. Na otika nzambe te. Nebe sika nzamba zwinga. Olena le kana saka be misono fingaka. Ube boko na ba vanto waka. Moi j'ai pris, Jésus m'a sauvé. Mais ton comportement ça change pas. Même dans les Facebook ba photos zotie za nzambe te. Ngai ma passer na biso. Mais tu changes de au changer na nini? Bon comme ça on dit de mode. Yesu comment encore leader na bino ya batamokili. O bozana nzambe te, o kangi photo tik ma belle pour Jésus Christ est Seigneur. O tie bo Jésus Christ est mon roi de roi. Tobanga nzambe les chrétiens hypocrites. Tobanga nzambe. Nzamba telemi na kanda. Nzamba telemi na kanda ta tole la mawana ye. Akokitsa isu mawate parce que to pesi ye mukongo. To pesi nzambe mukongo. To komi la temps de la fin. Yaba que les lits de Dieu bientôt tozo telema pa o baza be lit de Dieu. Tozo telema ngana telemi msu ba telema na des ba telemi. Mais il y a encore de 700 000 lits de Dieu, il va s'élever encore. Bino kasi royaume de ces ozanga batu. Royaume de ces ozanga batu te. So bino poine non nzela mabe. Biso tozanga batu te. Biso toza ba champion depuis le bandela mokili. Toza ba champion depuis le commencement de cette terre. Toza ba champion mon frère. Bino boza ba champion kwa soki 2 fois. Bobimi champion. Biso toza ba champion. Toza ba champion bandoki, toza champion olega Satan, toza champion olega ba démon, toza champion olega ba nganga na bino. Biso toza ba champion. Notre Père céleste c'est lui le premier champion, le champion des champions. Abeta balete, abeta ndembote, asa champion. Asa na oh alléluia. Asa na tina kutu beta coupe d'Afrique té. C'est qui là qui me fait demande? Je te prends dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est qui. Je te prends dans le nom de Siaster qui m'a fait la demande. Je le prends. Notre Père Céleste, c'est vrai champion. Aza champion du Kola Bandok. Aza champion du Kola Nios. Aza champion de champion. Maman fait son. Aza champion pour les Kaba champion Nios. Oui, cette sœur, je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. C'est un gars qui a ajouté. Bon. Nzamba za champion ba champion. Yeba ka batu baza na sida nzamba bikisi. Obeli AVC nzamba bikisi. Ozaki elongma ben nzamba bikisi. Misuso mona azali na ba sote. Remarquez que cette femme là le Lizarazu là. Fille wana saka Lizarazu wana. Bota elongo Lizarazu saka nango. Ne longi mama classe sa comment nango. Pourquoi na linga nzambe te? Pourquoi na linga nzambe te?
Est-ce que nous avons les cas pour nous voir kabatou be pour nous voir misère. Nous avons le pour nous ba chrétien hypocrite. Ba chrétien hypocrite le ba comment belé pourquoi sœur Clarisse au sali vidéo oh vidéo est ça normal dans sali vidéo parce que lié sur ça la poste a gagner ba âme belé. Pour ça la li fait le pour na Satan et moko ange les anges dessus à ça la royaume de Dieu pour na biso. Ce que biso de pesi nzambe mukongo. To pesi na mu kongo ba sentiment ba 15 minutes ba 45 minutes pour mener ba encore pour continuer magazo yibo la tielamba OK beti chèque OK loki o mona ngo sili nzamba zo tiko ke ko loka na pema na ye po zongi na pongi na ye bozo continuer ka kosama be to changer vraiment to changer bozo finga biso ba maboma bo finga biso ba chrétien moko boye bozo finga biso belé. Na ba vrai pasteur au monde ça bango passe. Na ba vrai évangéliste au monde ça bango passe. Mais ba o baza ba faux, baza à l'aise. Na ligne adressé sous na comme les années na Bishop Tchatumba. Papa Tchatumba. C'est moi la servante de Dieu maman Clarisse. Je te connaissais quand j'étais dans le monde. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Parce Bishop Tchatumba parce que le royaume de ce Bishop a zalaté. Finga nonga so tali video oh na lingina na répondre au Bishop Tchatumba soki nzambe alola apesi yo mission ndenga apesa ba GF Fonge ndenge apesa ba Roger Baka o bando finga to critiquer te parce qu'il y a beaucoup de peuples qui sont aveugles batu ba comme so bino bozo finga ils sont là pour parler des mailles des autres pasteurs parce que Tchatumba soki yo lingi batu ba changer t'es arrivé de Jésus-Christ t'es à sanctification mais toi tu rentres dans la vie privée des gens. Au moment où dans la vie privée, il y a critiqué par pasteur Moussous. Et là, on a remarqué qu'il y a beaucoup de pasteurs ou bien d'évangélistes. Sur l'église, les amoukiers, il y a des gens qui sont et boti jaloux. C'est ça, maman Nadège. Nous avons des gens qui sont au théâtre, nous avons dit, papa Tchatumba, avant il va te mettre à combien? Avant tu vas te mettre à combien pasteur sur papa Tchatumba? Nous avons dit, Yesu, nous avons dit, hôpital. Oh, on frappe la oh. Et c'est une occasion à droite d'être en côte sur l'hôpital. Dans quel sens? Parce que c'est lui qui est avec moi le plus fort que tous les lions de la tribu de Juda. Commandant Moutouti dans ma colo. Il ne peut pas me toucher. Il peut me combattre. Mais moi, je suis yaya ou azarali bosso. Moi, je suis battre simanaye. Ceux qui vont bailler dans la simanaye nanga. Yana ngazo protéger nga. Ndeni bando qui va ko simbanga. Ndeni ndo ka ko sur l'hôpital. Mais baza wana ba lobi ke non, ba baza po ba aider bat. Papa Tchatumba po a aider bat. Abina kina nuzaiko. Ka ko bina zaiko na alukaki azwa succès o yazui. C'est bien mon papi Gain, c'est mon frère. Mais pourquoi Azon détruit les œuvres de Dieu? Pourquoi Azon n'a pas la critiquer? A gagné ma âme. Tchatumba a gagné ma âme. Mais pourquoi Tchatumba n'a pas critiquer ma pasteur? Pasteur Bassal, pasteur Bassal. Il faut activer l'église naïe, activer vie naïe. Il y a un exemple ni pasteur Tchatumba au Pessa. Déjà ça va moi ça va bien ma sombonanda. Il y a quel exemple? Bazan détruit ma Dieu. Regarde Roger Baka. C'est les lits de Dieu comme moi. Regardez, j'ai fait Fonge. Moi, quand j'étais dans le monde, na finga j'ai fait Fonge. Mais quand on a mis Zambé, n'a que comprendre que j'ai fait Fonge est le même père que moi. Le père céleste. Mais papa Tchatumba, on n'est pas les mêmes pères avec lui. Aza papa moi qu'on a bisoté. Azo distrait ban Zambé. Azo distrait ban Zambé. Azo distrait ban Zambé. Alléluia. 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 Azo distrait ban Zambé. Les gens qui sont faibles, les gens qui sont sensibles, bazo vendre dans la kiti. Parce que Tchatumba le bibi lobela. Oui, continuez parce que les gens ils sont faibles. Les gens ils sont déçus par les faux pasteurs. C'est pas que tous les pasteurs sont faux. Il y a des vrais pasteurs aussi. Pourquoi les Tchatumba bazana pour obéir ce minimum en Zambé? Pourquoi? Parce que vous avez un manque de discernement. Vous avez un Saint-Esprit de Katinabino. C'est si dit l'Éternel. Vous avez un Saint-Esprit de Katinabino. Vous avez de l'alliance avec Grand Zambé. Mais Tchatumba ils sont là. Pour obéir ça va en Zambé. Tchatumba bango sindani mutema. Tchatumba changer na mutema. Asana pour critiquer l'œuvre de Dieu. Asana pour critiquer ba sala nzambe. Pour critiquer ba pasteur. Via Tchatumba za parfait. Les pasteurs au Tchatumba zo finga bango. Bazara banganda te. Tchatumba sala banganda. Tchatumba fait n'importe quoi. Alléluia. Bon fungola misu peuple de Dieu. Bon comme ko benga ba Tchatumba. Bon pesa bango ba komba ba pasteur. Bon comme ko benga ba Tchatumba. Bon critiquer ba sala nzambe.
Il y a des faux pasteurs aussi, bien sûr, dans le côté Limoutouté. Mais arrêtez de vivre avec le manquement de connaissances. Oh, ça tout le monde dans la ignorance. Ça tout le monde dans la ignorance. Ça tout le monde détruit par l'ensemble belé. Tu vois ça? Roger Baga Fingane. Roger Baga Soko Fingane Baga Ozana. Roger Baga Soko Fingane Ozana. Mais ça tout le monde Fingara, pasteur charismatique. Pasteur charismatique. L'état de Saint-Esprit comme charismatique. L'état Saint-Esprit. Un vrai pasteur ne peut pas passer tout le temps pour faire des émissions. Au Boukanate. Au Boukanate. Bon, excusez-moi. Au Boukanate, pasteur Tchatumba. Ce qu'on Boukana. Au sola, bon, au sola, na sagesse et intelligence. Parce que nano Boukanite. Nano changé de pasteur Tchatumba. Satan a saligé, a vu bino, bengi bino, ne bozala bo kosake, bo changer ma vie, bo bébé ça va ame belé. Bozo bébé ça les âmes qui sont perdus. Ba amo ba oyo kake papa Tchatumba alobi vérité. Ngana fai na ngana ndaku, ngana opine na ndaku. Parce que boyebi ke bino bo kota bo konzali kolote, bo lingi ba ninga musuba kota bo konzali kolote loko bino pourquoi? Ba mériter nini? Ba mériter ni ba non nzamba créer ba mériter nini pour bino boyebi bo kota bo konzali kolote on bo détruire batu. Soko le kapa ya na papi gen au sale mission. T'es arrivé de Jésus-Christ. T'es là la sanctification. T'es à l'étang de la fin. Pourquoi t'es à l'étang de la fin? Pourquoi t'es à l'étang de la fin? Pourquoi t'es critiqué Kabande? On va passer. Ce pasteur Azamabé. T'es qui a changé. Ce pasteur Azamabé. T'es à Yambanzambe. Oh mon Dieu, mon roi. Et ça normalité. Et ça normalité. Bon, on vit vraiment dans l'ignorance. C'est pas normal. Donc, on fait l'ignorance. Je sais pas c'est qui. Excusez-moi. Excusez-moi, peuple de Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on vit dans l'ignorance, maman. Donc, on vit dans l'ignorance, papa. Merci pour l'écran. Yebisangai. Soit qui ngando la bino na salima be. Yangai na changer na zaka osala mabenga peti na sa mabebele na osala famille na soni na monaka na osala malam parce que j'étais conduit par le diable ton nzamba sani la grâce na eu connaissance na changer mais Tchatumba za na batutu oh bazoyoka yeba ko saki aolo ba mabe malama aolo ba mabe Satan a envahi son cœur Satan a détruit Tchatumba pour détruire les âmes qui sont perdues bat na moment otokomi batu bakamutu mabe ba mona malamu. Comment un pasteur a confié un pasteur Msoubandoki? La Bible nous dit aimez vos ennemis. Soyez l'ingin de Ronote, ça quoi que l'ingin zambete, aimez vos ennemis. Soyez bah faut que tu prophète bazali, mais bon finga abangote. Bino bon finga basala nzambo ya solo. Asa muninga na so za vrai c'est un vrai bishop. Bengaye obino otambola mabe. Nzamba lingite tellement osana vision te tellement osana nzambe katina te bo comment oluka ba vie soki na sale mission o batu ba otalanga mais nzamba sa yebana soko za nzambe ozo obligé te mokile yeba yo. Oh mon Dieu, sois béni c'est Annabelle. Ozo détruire batu Tchatumba na vandela na mutema na binzambe. Ndeni papa Tchatumba o azarasu na église te makamuna nyo sezo simba te koma ko bebisa molimo ba na nzambe bomoni na azala papa na afinga ngoba bobe afinga ngani afinga fi wana zaka lizaka zo zaka ndumba gloire à Dieu. Je suis une samaritaine, gloire à Dieu, mais Jésus m'a changé. C'est ça que oko finga nongai. Mais tika ba passer o ba otambola na kobanga nzambe passer oyo finga ki depuis bon mwana c'était appelé de Dieu. Changer makamu. Moi ça m'a pas plu au côté de ma vie privée batou. Au final ga basala nzambe. Siko yo za nzambe na hôpital olalo lati senga ya pembe libume vimbi ndengeni. Pour ça za nzamba solo ba bike ba combattre me ba olonga yo te c'est ça que Jérémie et lobeli biso. Mais comment zo détruire ba nzambe? Ba to za na posa va changer. Tchatumbo pasteur charismatique, pasteur na bino charismatique, azalo ko la voiture te. Biso to za ko voiture te. D'autres na biso c'est le temple du Saint-Esprit.
nga banda na mututi na makolo ba o changer nga organité ba opérer nga te na obelaka te na olata lineta misu te mukongo na nga ngumba mate je vivrai jusqu'à 120 ans car j'aime le fruit de mes lèvres ona zolo ba yango esalama ndeko na nga soko olanda nga dita amen ndengo ba otala nga bongo bo obela te soko zobela na kombo na Yesu car j'ai pris le Dieu de vrai na sambela nzamba solo nzambo atikisa nga nyonso epesa ke lokumute alléluia kaka ndo ozana soko ozana eloko moko dérangeaka yo lobaka nzambe na nga na mélangeaka ye soko ozana nzambe o asalanga grâce ni papa na nga ni mama na nga kokanga ndeko na nga obelaka lisusu te dans le nom de Jésus na kombo na Yesu Masiya tout est accompli sur la croix okobelaka lisusu te dans le nom de Jésus c'est pareil que moi bakoki kopere nga te nakoki kobelaka te ndoki akoki combattre nga mais nabatamaka na simelamba yaya na nga natiaka Yesu liboso natiaka Yesu liboso soki baye na obata po aza yaya oyo nabengaka elombe yaza yaya po nabengaka elombe eloko eleki Yesu aza te mana desu il faut te charger parce que kata eloko eleki nzambe aza te sikoyo yo olingo etimine bana nzambe pourquoi otimine bana nzambe bapasteur alokuta c'est toi que tu es un faux serviteur pasteur Bishop Tchatumba oza ya nzambe te sika ko détruire le peuple de Dieu balandaka yo botikaka pe ko combataka soki Tchatumba o critiquer ya pasteur parce que bozo partager lisumu na ye kaka tango yo sepeli yango bakomi on a lifelo bienvenue mon fils bienvenue ma fille parce que Satan a comme somba biso ofele Satan se rendre compte diable il est là a somba biso ngai to fungola misu pardon na bolinga nambe to vivre ignorance te to tala makambo nyonso na bezo le kala internet moni muta sa koma na nzambe a bango finga muto akoma na nzambe a bango critiquer muto akoma na nzambe a finga te parce que molimo mo santo elati kati dai so moni musala nzambe mo alega ka o finga za musala nzambe te so moni musala nzambe mo akoma ba jeton na Facebook nana bandisi nzambe te muto avandisaka nzambe akomaka na Facebook te akritikaka te afingaka te eya buto ya moi akumisaka akombo nzambe yango ema tosala attention tokomi na temps de la fin les hommes de Dieu bakomi koluka succès bato ya nzambe bakomi koluka na bango bayebana ako bayebanaka te bakomi osore bakomi osala publicité babilamba bakomi osala publicité nyonso omona pasteur osala émission ya kofinga bato akopesa publicité boya kosomba bilamba oyo na Château Rouge soko olingo olata bien okolata na Château Rouge toye kote arrivé de Jésus Christ obe toye kote ya Château Rouge toye kote arrivé de Jésus Christ obe toye kote ya bafaux pasteur ndeko na nga bofungola misu Dieu te bénisse malolo to fungola misu to tiko fana ignorance pasteur Tchatumba c'est pas un vrai pasteur c'est un faux pasteur soko olingo kamate ya bien Roger Baka J.A. Fefonge, c'est les gens vraiment, c'est des lits de Dieu comme moi. C'est vraiment des lits de Dieu. Parce que Tchatumba, ozolo tamutu comme Tchatumba, atumba kasiko nini, azotumba makamabe. J'aime ça, ceux qui bakangaki musala nzambe bakangaki, poso tambo mabe, boya tambo malamu, muto akfinga kabaki wa tambo la malamu. Mais yazo tambo mabe mazo critiquer basala nzambe. Yo tambo mabe mazo critiquer ba pasteur. Moi je suis pas d'accord avec toi Tchatumba. Et loko oko finga nga maman Clarisse, ezaka vie nga le passé, mais vie nga le présent. Il y a un esprit de Dieu qui est à moi, qui est plus fort que toi pasteur Tchatumba. Yango loko finga nga. Mais na kombo na Yesu, je veux que Nzambe a changé mon thème na yo. Nzambe a délivré yo. Oh nyo se vaillir mon thème na yo. Oezo salo finga batu Tchatumba. Dans le nom de Jésus-Christ, mawa Nzambe Tchatumba. Ekende di kolona yo. Mawa Nzambe Tchatumba. Ekota na vie na yo. Nzamba délivrer yo. Nzamba changer yo. Posika na moto te. Dans le nom de Jésus. Parce que oh lo bakata Tchatumba. Ezayete. Le bakata Tchatumba, c'est un esprit d'anges qui sont déçus. On zamba boka na mokili. Et vanda kata Tchatumba. Ami yebaka yemokoto ambasalaka. Et zonga la ke na salle de bain. Et zonga la ke na ndaku tanga salaka. Yango moni que pasteur Tchatumba azo vivre na ignorance. Pasteur charismatique. Oh! Pasteur toza na poso za na Saint-Esprit. O sambele la nana bika. Mutuni na bongola mutema à travers yo pasteur Tchatumba. Mutuni na bongola mutema.
Osali Jobini Zaiko ana Dani Tsunami na yana Dani Tsunami parce que ozaki na posa ba lobela yo po oyebana. Olie kutu o se reconvertir ma wanzame za kono mais oyesu ko détruire. Yo nga Satan mukolo vraiment on nzamba o 5 c'est non 5 article nga ka 2 minutes. Parce que Satan a détruit vraiment ba nzambe o baza ba aveugle. Azo détruire na ba servante na ba serviteur o baza ba aveugle. Tata tuma papa mukolo bongo akoma nje lizazo mubali to lizazo azaga ya mwasi ya mubali nango aleka na ke kaka boy ko critiquer ba sali na nzambe ndeto sanga parce que ezala bato bele photo changer bango de biso to changer ezala bato bele fo ba bongo la mitema passer Tchatumba Luka Roger Baka apeso enseignement ndenga na zo pa Roger Baka Luka basala nzambe basambela pono avant ekoma trop tard oza vraiment na posa prière oza na posa prière na yebite so pasteur ni na zo ko mo so pasteur ni na bebisa l'église no so na le bourgeois so wapi Luka vraiment o bandela alliance na nzambe ona ngana loba yango na nzambe na lola azwa lokumu parce que etonda nga fe na bimisa Saint-Esprit permettre ngana dégager na bimisa Boyo Tchatumba Tazoko Sabino, peuple de Dieu. Tchatumba Azoko Sabino, c'est un faux serviteur de Dieu. Aza Moutsala Nzambete, Moussala Nzamba Kabolarate à Sangisaka. Yazawana a imité, a tali wabinga pona bima, na kota makambu ya Jeff Fonge, na kota kote ya Roger Baka. Ngana ebite, ezana jeune mo peuple na kini na mona ka Fortina, asala ne kwa Fortina. Abanda no critiquer to kwa Fortina ou bien commune kwa Mosaka na muto azaka muto héritier watana be wana o wana ba finga batu wana soki ba Mosaka soki ba blanchir wana comment na wata bongo oluki na tapa jibe o commune bongo pe ona bonzambe e simba te po zo fingi sanzambe ou bien na nzoto amnele bongo o commune ota jidoka oluki na vena nga polele c'est pas normal. C'est pas normal. On a gagné le bain, Dieu vous bénisse dans l'honneur de Jésus. Je comprends, papa, il a crié quoi? Pierre Kalonzo. Bonsoir, madame. Nguyaya Nzambe ezala na yo. Pe molimo mosantu. Ekite la yo po o te yaba. Mi fiti de mon famille soit bloqué. Je comprends pas. Déjà, Dieu te bénisse. Je sais pas. Papa, je parle de Tchatumba, parce que comme on attend de la fin, tous vivent en ignorance. Les pasteurs, soi-disant, vivent en ignorance. Les pasteurs ont le succès. Les pasteurs ont critiqué, c'est pas normal. Nzambalola apambola bino, on a Jésus Christ Seigneur, Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.